Momoka Yamboka, welcome to London. Hi, can't wait to meet you. Momoka Yamboka, I love it, it's good. Welcome to London. Yay! I'm gonna tell you something because you don't know nothing. Momoka Yamboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home. Nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo po digital to banda na ekala na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango. One love. Pisanga makasi kolo malamu o Yesu nazala komba masusu te na kobele lokola kombo na yo nazala komba masusu te Yesu na kobele na Yesu mopepe eleki makasi na banzela na ngai bibangomba eleki milai ya komata a Yesu nakozanga te kobelela kombo na yo mpo nazwi yango fele na sekulusu na ngai epesaka makasi koma moko te epesameli biso koma moko te epesaka bana koma moko te epesaka elevation ya nanga belela topesi bino mbote bandeko nyonso ya Angleterre ndeka tospikaki bino eza oyo ya bino Shekina Katalai mwana popi ya mokolo donc lelo tokoloba mingi pena te parce que toza na matanga Angleterre tokufeli Londres précisément tokufeli po eza na ba histoire moko eza ko se passer na mboka oyo c'est vraiment triste ya oyoka et puis ya omona parce que communauté congolaise, il y a UK précisément, baza pena rolé là pour to suis kramoko awa ils avaient un grave donc to kufeli moi na biso ya mobali awa en Angleterre donc moi na âge ya 15 ans à kotika boya la kei donc ils ont le moko et ça la maraté et mes salami donc nous sommes vraiment choqués donc pour un respect dans l'ongame l'inet. Donc, pour le respect, donc, tous les là, na ba bazo le Bible lobby, plairont avec ce qui plaît. Donc, tous ça n'a pas si moi na la laïka boya kwe ya kufi. Donc, moi na kufi et puis eza ba kamoro boye, ba kawana eza ko sala ma mingi na communauté na congolaise awa na kata UK. Donc, na muso ba ne robeta ka ba le boye, akwe ka kufi. Donc bana bazo kufa to sibir baliwa nakata mboka oyo na dimension moko ya osakate je pense bon mona ba image donc bon moko ya mboka te to expliquer bino ke bon moko ya mboka tellement que ça bon moko asangisaka batu yango to yina lisanga na place ba ndeko baza ko sangana bazo lela poto lela na bango donc eza pena triste donc chagrin na motema do to pesa ba condoléances na famille mobimba communauté congolaise mobimba o bazui pasi oyo to lobi te bomoko ya mboka to roya bina to le na bino ensemble to partager bina mawa o na bino po
eloko touché biso ezala te. Alors nga na okota na kati après avoir reçu ba image ka ndenge ezalaka. Donc to meka koyoka pe bandeko mususu oyo ba vie na bango parce que ça phénomène moko boye. C'est comme si on dirait asika na ta communauté na biso. Donc biso atake bomoko ya mboka toza wana to bité to koma. To solo to ye ba vie na bango soki et Rosala nini parce que Maramoto mono c'est pas du tout normal quoi pour comprendre donc ba ko fa trop matangeza makasi donc tout ça na mawa donc merci beaucoup à suivre merci. Alors merci na biso nyoso ndenge to yena poko ya sikoyo awa wato koka kosilisa makambo oyo na kozongisa maloba na ndeko na Michel Matobo yene muta continuer soirée. Merci Alain. Avant que tu komisa na kobenga pasteur Kipo tozali ba Kristo ba susu atosambela kate ozane loka ko perdre te seconde ndimi ke nzamba za. Alors na kosenga ndiko na ngai iki yakako satazolinga kotika mate. Bon, amen. Toko bondela, toko te ya te, mais toko bondela parce que papa n'a pas soit allé ça le bignon soit exhorté du son. Asa évangéliste na biso ya communauté. Alors tokani miso na biso to recommander soirée na maboko na Nzambe. Nzambe ya banda na biso pia suka na biso. To bondeli. Seigneur Dieu tout puissant, to kumisi kombo na yo. Merci pour la circonstance oyo pour malobame lobi ete na circonstance nyonso kolo tokumisa yo pe totio liboso Zambe totio liboso na soirée oyo yo banda la biso parce que yo zali mobandi po zali mosukisi kolo tika ete nyonso ekosala manakati sika oyo Nzambe yo na contrôle na mondeli Dieu tout puissant na oyo nyonso tu ekolia manakati sika oyo tika ete ezala sanctifié kolo na kala makila na yo bebile ekolia manesiko Nzambe ezala purifié nyonso ekomela Nzambe ezala sanctifié na makila na yo pe na tiki bandeko nyonso oyo bazali esika oyo pe bazali ya banzela na maboko na Nzambe ozali Nzambe ya kimia ezala kati na biso molimo nyonso tu oyo ya badésordre ya koswana ya incompréhension kolo to refuser yango to bimisa yango bisika ekende bisika bikauka. Gloire et grâce na yo ezana biso banso na kombo mosusu te bobele Yesu o biso banso to bimina tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. ndeka tolobaki donc tozawa na matanga ndeko na biso akufi mwana biso mokie tolobaki tokolukaluka donc nde naza boye naza na moko ya baoyo bazolela na communauté congolaise donc naosenga se présenter. Papa bonsoir. Bonsoir. Monani Dozo Capo Bianco. Capo toza na problème ya matanga ya mwana nde nakufi tolingai quand même koyeba ne fils que point de vie parce que mwana lali kaka boye mbala moko akufi eza mpena motema pasi na moment oyo ndenge eza boye Europe moma bazolela plus précisément na kati ya London awa nayebi te impression na yo epuis ya vie na yo selon liwa oyo okoloba nini? D'abord vraiment son âme repose en paix pour avoir osé tout dans son milimo na bango pa Nzambe vraiment eza choquant pour la nouvelle ya mawa ezolanda na trop et comme moi ebele eza na et comme vraiment régulier quoi donc eza vraiment pas bien ya kozwa toujours ba nouvelle oyo ezo pesa mawa na communauté na ba famille na ba amis na bana na ba frères donc ezo salamna eloko moya bien te oyo tozo vivre na moment oyo na ba oyo elekaki na oyo landaki na oyo za sikoyo donc tozo digérer on peut vraiment
bien te na communauté venait comme na ba blessure intérieure mingi ya ba makamwana oyo zo ila biso ya moni soki bato baza lelo awa ebele yali mpona yango nga mpe nali awa naza vraiment mpona koya kosupporte bafamille oyo eza blessé mpe biso mpe toza mpe blessé yango moni toye kosangana ensemble donc c'est ça donc eza vraiment eloko moko nakotelema awa te mpona encourager eloko ndenge wana donc fo mpenza naloba kaka ki eza message moko même ata yo moko soki otie micro oyebi ke ozwa bamessage ya bien te donc otie micro pamba te parce que oyebi ke communauté eza mpenza troublé choqué donc na ba différents atmosphères chacun azozwa na ndenge na ye donc yango moni na répondre na question na yo ke toza mpenza vraiment na mawa ya makambo ezosalama na communauté donc c'est ça donc est-ce que on répondre bandeko nini ba oyo ba peut-être ba yebi pété bazon courant nango te parce que bomoko ya mboka les internationaux ba olando na mission ndenge za bona banda kuna bango bandeko peut-être ba yebi te okoki ko informer bango nini pour la situation bon oyo ba yebi te ne toza lelo awa obe oyo ba yebi ba toza précisément wapi ndenge toza boy précisément awa toza na East London eza na Barking eza salle souvent il y a des événements il y a mingi ba différents événements mais lelo ezali pona sangwa mawa donc yango moni toza awa lelo pona toujours ko kabula mawa ensemble quoi donc vraiment yango moni to se retrouver awa quoi donc eza pena place moko oyo eza wana pona ko yamba biso na ba makambo nyonso oyeleka na communauté donc awa na Barking na mais comme on a évité je sais pas ce qui boyebi kombo nango kombo ya salle oyo non nga pe nebi kombo nango te mais nebi ke eza juste na Barking eza place to yaka mingi pona makambo ba différents manifestations ba events ba mariage kermesse donc c'est ça donc yamoni lelo eza pona journée ya okabla mawa ya matanga ya bande kona biso ba kondo oyo ba tiki biso yango moni toye awa lelo quoi donc merci beaucoup mes condoléances toujours ndeka toloba qui donc to continuer donc je pense tous on a bien ensemble merci beaucoup ndeka toloba qui donc tous on continuer ko zone fisque ba point de vue ya bandeko awa pembe nanga na zana papa ko se présenter comment nanga yi Alain Salé papa Alain Salé toye awa batondi batiki bandaku on comprend que la communauté congolaise est vraiment touchée na évité sentiment na yo par rapport ya likambo yo ba congolais ba kweli na kata Grande-Bretagne et puis comme on a batiki bandaku ba yebele beaucoup assister sentiment nous avons manini pour la liwa ya mwana il est bien vrai que sentiment na ngozara ya mawa parce que on a toujours que la vie ezabilo au mibale vie ezali tant que tu es na mokili ezara toujours esengo tout le monde a biso nyonso soki ba bengi biso mama boti ndeko mwasi ya boti toke na hôpital pour totala mwana ya sikaye na mokili ezara esengo ezala joie mais to bosana ke côté mususu ezala rappel toza éternel na mokili te donc so toza éternalité et souka que tozonga na mabele ska to uta donc na liwa siko zali sentiment ya mawa ne bandeli bato bazana sengo mona ina mukili na suka mutalongo na mukili mawa bato bazolela utala deux côtés ya sentiment esika kozala ya esengo na ya mawa évidemment na mutuna na yo na place to lelo awa o bolandi biso pour voter la biso micro autour na biso ba point de vue na biso ba opinion na biso effectivement na kozalaka na sentiment ya mawa parce que to yelelo oyo to perdre moko na biso auto tika biso na date ya le 28 juin atika ki biso leki na biso camarade na biso ndeko na biso neveu na biso atika ki biso
Donc ils ont vraiment sentiment kaka ya mawatoko zana na yango lelo toya pona eza mukolo ya suka oyo ke ndenge balobaka soki nzoto amowe ekoti na mabele biso totika na sima tozilaka soki ekoti na mabele po tokoka kokabona na ye libela kokabona libela ngol ba ke to bosani ete to bosani ke po aza susu na biso te physiquement mais na kati ya ba bongo na biso na kati ya mito na biso toyeba kaka ke arozalaka toujours na biso na kati ya ba souvenir. Est-ce que à part awa ils en a plein de souvent de bakokutana ou bien to sukisika awa na kata salo pour na likamba munene oyo memi biso to sukisi na place oyo na salle oyo na mokolo ya lelo oyo soki to panzani awa moto na moto ayebi kozonga na ndaku na ye moto na moto ayebi kozonga ko se vaquer na ba occupation na ye na makam oyo sengaka a continuer vie na ye normal puisque la vie est continuer kaka. Alors eloko ni okoyebisa bandeko oyo basalaka soki likambo ekweli biso na tiboye ayebi na yebi mavene na kata ndako on dirait ete nango pe yete o pe se conseiller côté mawa mususu ya wana surtout au toucher vraiment maman na likambo ezali que tozo bosana le mo que tant liwa ezoya et annonçaka te et oya robeta na porte na yote que nazoya mi bongisa te et yeka kambala moko tant e frapper déplacement no mona que tout le bara toujours dans le poteau dans le coteau et falancé par le bara que ça n'arrive qu'aux autres mais ce que comme Elio place on a ce qu'on mona ndenge passe wana ezala que oza mona baninga mususu tango zo kolela bango bazolela yozo kipete olobia makamuna bango na okendete makama ba congolais na okendete surtout phrase wana ndemu te pesanga mawa congolais zoloba que makama ba congolais na kenanga ngati makama ba congolais mais ozo bossa na kenanu yo moko zana congolais parce que tango ne to zana kata sala ozaki na biso na kati kuna omoni que toyeko kabwana lelo pona likambo ya ndeko na biso na moni anglais moko na kati ya te namoni mundele musu na kati ya wate namoni camerounais wate namoni ivoirien wate ou bien africain musu te namoni kaka ba congolais donc la kisi que tout longo la phrase oya kolobake mama makama ba congolais na lingaka te po yo moko za congolais tango eko kwelela yo batu ba kolanda yo kaka na mawana yo wana ezali kaka bandeko na yo oyo lobio lingaka bango te kaka ba congolais. Merci beaucoup. On dit plairer avec ce qui plaire. Donc, bon, donc, tu continuer que j'en ai fait ce que bandeko barosala après tout ça là. Merci beaucoup. Ndera to lobaki to continuer donc to suis maman. To suis maman to le ba avis à maman par rapport à maramoya qui s'est passé. Maman s'est présentée comme l'on a dit. Oui, je me présente. Ezanga maman passe en Kenda, c'est Pelas. Maman passe à Kenda, c'est Pelas. Je pense tous en mawa. Bino boza bato yo babotaka biso ba mamo babimisaka biso na mokili za bino likambo ekomeli biso lelo yo komona bino ba mama bokomi ko perdre biso mingi na kata Angleterre na kata Londres poto kufa mingi nebite etake mama na paso ya kobota na paso ya kobungisa nebite on sentir de ma part vraiment nazo senti pas si ce qui Nathalie nazo que na 25 ans na mboko yo banda to, donc ezalaki okomona une année to yoki mutakufi mais en tout cas ça fait 2 ans yango yo ce qui na kani ce qui na mikosité 2 ans ngo batu bakolanda ce qui mi badi balandani ba mama ce qui ba mama te bana de ma part je ça la passe nazolo ba et pas yango tolobaka yango na bible lobi eloko moko te ko kabula biso na nzambe passe di wa mawa yango ne loko motu ya biso ba mama etaki ba mama biso to botaka tala nano passe na motema tout zala tout telema souci na ngai na kata communauté to telema po to yeb to zomona eloko motu eloko to na ko loba na yibi nazo zanga meme po na wuti prière souci na ngana kima lisusu awa faina que ne pas maman Claude mais souci na ngana kima sou pas François lobi lisusu na okele pas maman Claude tele to komi to la ka subanda kote vraiment bande ko na ngai to telema to zala uni tant que tu telema to lingani nazo
omoni diable azokota omoni liboso ezalaki toaki na bolingo moko boye mais siko bolingo yango eza lisu te parce que balobaka c'est la femme qui bâtit la maison eza bamama nde proverbe 14 balobi une femme sage bâtit sa maison yango tozolobake ngai etake nazali mama na en tout cas nazobondela biso bamama totelema biso bamama ntango totelemi toza uni même problème yango ekwe toza na yebaka communauté toza na 24 zones na communauté toza na 8 régions soki na bosani te 9 be 8 régions toza siko esika moko omoni ntango ngai azalanga je suis né à Matete grandi à Kimbanseke na kokozala na makambo ekweyi na bandal na kenangate parce que nga na yebi mutu yango te mais awa ndeki kaka papa alesa la loba kete ko loba te ko yebi yete nazo omoni ko yebisa ndeko mususu mama tuza na matanga ndeko na yebi ye nani yango mais tandis que na butoye bango ba poto de choses à la Angleterre et à la Paris et à la France et à la Belgique toye bango ke toza na communauté moko eza na 24 zones toza na 8 régions et 6 moko alors ezo sengela biso bolingo oyo eloko kaka Yesu atikila biso tozo bombana na biso pamba Yesu abingala kei na tikeli bino kaka bolingo Yesu akatike so bolingo na moni ba mame belé baye awa parce que maman de balanda tout le monde na kata bible maman balanda Yesu tine kudusu yango to mona parce que maman ba yebele mais elo on yoko le maman mususu parce que o eza nombre ya Angleterre ti nombre ya London ti j'ose croire que maman ebele pe batikale o ba na kata bandako maman ebele ba ye baza tous ebele te ngana se déranger souci ndengwa na koma ne fisketa ata retard na 8 prières na bakoko na ngai pour koko na ngai ko zo baptême samedi mais na bina koma ata na lali retard mais ils na bande comme susu avant d'azotala soki Nollywood azui peta na ye mais tous na ba problème na kata communauté les susu pour to pesa ngala pandi sangoyo na kaka l'air ba yebisinga ke ko panza na Friday na bandi déjà soki na moni na soli na ndeko matanga François ya ndeko ya mwana biso e ko panza na Friday na pesa ka sango na pesa la ka penza sango pona ngai na panza ka sister je ko loba na lobby tito ko so na biso na suka na ko pesa sango ya matanga ba lobby se plein o bazo se plein lela na o bazo lela mais tout mona ezana batu mususu tango ba bengi bande ko tanga ko lela eloko moko te tanga ko se plein eloko moko te so sala nga pasi nga moko de ma part so sala nga pasi po na minute tout ça ba maman pas même 50 maman pas même maman 20 tout ça pas même 10 c'est trop quand même 10 peut tout ça belé donc tout ça pas même 10 maman mais pourtant tu vas penser qu'ils déjà sans que matanga ya mwana biso to ninga kende ki bakundi e ko panza na vendredi mais tout ça pas même 20 maman maman a pe ina vani na ndako pourquoi bolingo balobi to kanisa bolingo na biso oya liboso tant to kutana ki na Angleterre to kanisa souviens-toi de ton premier amour to kanisa ngo ya liboso po to bâtir Angleterre to tonga mabota na biso. Donc les gens là-bas baza kolela bon moko ya mboka et les larana bato baza kolela yango monto yé kolela na ba o baza kolela donc à suivre bon moko ya mboka aller larana bato bazo lela bon moko ya mboka sepela na bato bazo sepela mais la ministre de toza boye de ka to le ba ki toza matanga to lela parce que on vient de perdre notre petit frère de 15 ans Akoufi subitement na katandako donc c'est vraiment triste. Alors pembe na papa bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on s'est présenté? Je m'appelle Michel Matobo. Papa Michel Matobo tozana sangwa mawa parce que na kati kuna bat tondi ebele bazolela bat batiki banda kuna bango tomoni ba papa ba mama ba ye communauté congolaise mobimba bazana c'est à choc. Na évité ko perdre mon à 15 ans. Selon il kambo comme les biso na évité yo impressionné zani. Oyebi ko kufela mutu eponi âge mais ce gaza mwana muke eshokaka plus parce que tozoko mona kibiso mwana nzambe apesi soma grâce à kozala ti lelo boye mwana pa kokoma tango mususu mutu mususu mais malheureusement vina ye suki na nzela ezali mama mingi na ba circonstances surtout que mwana akufeli. Et ça
pas si les circonstances Koufeli, oui, c'est vraiment pas si parce que on dirait le Congo ça y est moroté, on dirait le Congo on dirait batu bakoufi belé on a habité. Au moni quand la communauté congolaise to salara mouké, siko to komi moi mingi, alors to kansa gipe que li Cameroun tu raka ban moninga mosusu ou baninga mosusu ou bekolo mosusu. Mais malheureusement, bisoni so comme a frappé na ba mort subite. Alors ezali pas si mingi et il faut tout avoir conscience na li Cameroun comme ko la biso siko que il faut tout mieux organiser na ndenge mosusu batu mingi bakanisa soki mutakufi a l'état anglais kokunda. L'état anglais peut changer, surtout la moto à Yesiko. Merci beaucoup. Donc, comme pour moi, c'est la fin. Mais question et le rogno c'est papa yo. Oh bah papa na biso na katamboko yo. Mais ba kabo ya mona raté hein. Oyebi o edui moninga, soki ndaka moninga eza kopela moto. Ko kanzate ya yo ezali épargné. To milengeleke, to yaka ko assister, to zalaka présent, ça n'arrive pas qu'aux autres. Yo pe ko le moko mususu. Oko sepela soki bandeko baye ko salisa yo to sangana lisungi ezali très important baninga misusu bekolo mususu bazana ba organisation o esungaka na tango esengo na tango apasi. Il est grand temps que toza na conscience wana kosilate moninga muso salango oyoki oye ko salisa po yo lobeza ya yo liwe ponaka te. Liwe ponaka te bomoko ya mboka tolelaka na ba o baza kolela et puis to sepela ba o baza ko sepela. Donc je pense que vous avez suivi bah impression ya bandeko ndengeni bango ba agir ba réagir na sango ya mawa o ekweli biso na kata London. Vraiment nous sommes en train de pleurer all of us. We are crying every day for these situations. Ya ngomo to senga bo sambela rapona biso, bo sambela rapona communauté na bino. Et puis bon linga pe communauté na bino. Donc to souki penda awa, je pense à la prochaine occasion toko élargir ma recherche na biso sur plan ya London de Gatonobaki. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao. Bomoi nanga esimba mepai na yo nyonso naza nango euta sepai na yo okoma kombo na ngai na buku ya bomoi oleki nyonso mbotama na yo kolo nanga nyonso ezonga a zero kolo na kembo alati nzoto aye kokufela ngai atikite asali lisusu asombi bomoi nanga na makila na talo na kokanisa yo na nani oleki nyonso oleki nyonso oleki nyonso oleki nyonso po kufelaki nga oleki nyonso oleki nyonso oleki nyonso poku fela kinga oleki nyonso oleki nyonso oleki nyonso poku fela kinga oleki nyonso oleki nyonso zambe malamu oleki nyonso isala de kulus etalisi bomo Alléluia baba bisika nyonso olekaka otikaka bilembo Yesu olekaka tina Ester akomaki reine Marthe na Marie libondeli nini basalaki te mpo ndeko na bango Lazare abika me ntango oyo yaki Lazare asekwaki Nzambe tala bilembo yo osalaki na yo oleki nyonso oleki nyonso oleki nyonso oleki nyonso bokufela kinga oleki nyonso oleki nyonso misala nde kulusu etalisi bomo namona bikomba
Bomoko Yamboka, welcome to London. Hi, can't wait to meet you. Bomoko Yamboka, I love it, it's good. Welcome to London. Yay! I'm gonna tell you something because you don't know nothing. Bomoko Yamboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home. Nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo po digital to bandana ekala na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango. One love.